Voilà, merci. Sali, babonné na biso. Babonné na biso ya Cynthia Bombo. Je vous salue. Bonjour. Bonsoir na bandeko oyo. C'est un heure ou batu bako soit live oyo. Mbote na bino nyonso tu babonné na biso. Tolinga bino tellement mingi to sepela na bino mingi. Tobi ke bino pe bolinga biso. Depuis le peu linga biso ne peut biso peut sepela na bino. Le balon moko babila patronne Cynthia Bombo des courtes jambes bien chargées. Je te salue un peu sur Bombo te belle place aux ali et ba abonné ne surtout à Cynthia Bombo bo s'abonner bo ta ba commentaire lelo mana oloba po ki mutima mabeza makasi yo sakalati Tema mabeza makasi osakala te na ebite ebite babi mutu na mutu aboto mana étoile na ye ajeni ngodi na o se calmer na o kino malema le mana kata bilamba eza somme. Merci beaucoup na ba abonné, merci beaucoup wana je salue Mado Ligodi, les cas de Ritipantou, je vois Eve Dianza, je te salue. Merci aussi Yol Ve Diama Verte Nakata Mouf, et pourquoi pas aussi na bande connu surtout au Bosepelaka na émission na bino Panza avec Ibraton Piana ya Lembouze Balaloyembo Babi ya Yende. Molobeli ya solo nde yembo loyembo ya solo fanda toujours pas nae babi tozala na kimutema mabete tozala na kimutema mabete likunya na monde musique eza makasi pe majorité ya ba journaliste ebele oyebi ke msusu oza pembe na musicien mo bayebi ne koyemba te mo chaka mno makasi yaya studio eza nde mona live te ke okoti studio batelo ba instrument oyembi place ma babongisi oh biso tokenda pe msupe tokota studio to bisa mwanze mo mwa ya mayuya ataku mungongo oyembe eza na ngote me tokoti kate bisaka mwanze mo bespesa kama kamukandi kindaka na bien bino bato bozo zangelo ko sala biso to ba mingi biso ba contre tozala wana pono finga te biso ba contre tozala wana pono loba n'importe quoi te kite biso tozala toujours pona musala tosala musala na biso lenge sengeni ya combien de musiciens oyo kutu bazaku na Congo oyo a succès pe ezali ami bengi penga pe naza mutu po le na otanga bakoma musicien na te ngaka na boss na ngai Ibraton Piana ya Lembuzi Balaloyembo océan de la rumba congolaise yenda kanga masulu bino bato bozo bake biso batoza ba succès biso batoza boye ba concert moins ba production moins eloko malonge ezati eloko malonge ezati mais boza ka wala biso kutu boye biso kutu boye ya l'autre fois na uta kolobango awa lelo oyo mutu nyonso na vie asala eloko na ifo ezala caché soit à cachette eloko ezala yo bombama après avec le temps nde akozonga sai nini admission na miso ya bato mutu mota utaka likola kwela se pou abime lobi ke o nga kinga na otanga bakomba bato te nga ka Ibraton Piana yende po bomono nga na zabo eza ye kaka aliesaka latisaka salaka nyonso papa social Balaloyembo tala nalinga ku te omoni nga nde nabo na loba mingi te na tala na munoko biso musala kaka ntango bino booleka na ba internet booloba ba n'importe quoi biso toza kuna te biso ka musala
Tant bino boleka na internet bofinga boloba babuzoba biso toza kuna te biso musala era na toza na papier na biki tokoma tobongisa après toke na studio tolambi yango tobimisi otengela banzembo nini oyo ya bolingo oyo ekanga oyo mutu soki oyoka ngo ma azoyoka ngo atali araisonne époque nyonso to araisonne bia te mombalo ebe osimba mitema ipoto pia ntongo aoyemba nzembo oyo aoyemba nzembo ya balanga ntango ayemba nzembo wana otali noni msu réalité ya vie na yo babi totanga bible to totanga bible ngeloba nini mambo eleka kala yango wana esa nini tomona ngo mpe lelo na nzembo abalanga eteya nini ozali na mbongo na yo oza biloko na yo osala mwasi mwa bolinga mingi to osala mobali moko boye mpo lelo toloba normal toloba biso normal tobombelo te bombelo te obeta balanga koma place ozanda koma balanga komi ibraton mpenza balanga oyoka yo moko opesa mbongo opesa nyonso olatisa e azwi nyonso to kolengo na mbanda na o oui eza makambo esalama nayebi te soki esalamela o te place ozanda to mwa mosapi komela ma na commentaire bake epa na nga esalama te se kolinga te se kolinga te se kolinga te mpo mutu alinga ntongo oyoka nzembo wana te ofandi molobi te oyo nyonso eza ngai balobela nga siko mutu abongo oza pembe na musicien moko ya bongo aoyema nzembo mitalobi te nzembo wana eza nde nga alobela nga esika aza mutu nzambe azwa temps ya osala ye nzambe azwa temps vraiment ya kotia bango baénergie ya kotia mayele moko ebelebele mais siko bino banyama botika bokanga minoko na bino to booloba makambo mosusu mpo mitwabo eza mingi te na Congo eza mingi te monde bokauka lokola nzombo bozokauka siko kokauka ngo siko bazwi bapako bino huile bomongela kongela ngo siko basimba bino nzoto bokauki tala miziki totikela bato bayebi miziki so oyebi makambo ya miziki te ezala na pale wana wana pale tala omoni musicien soko oyemba azwi na banostalgie ayembi na banzembo kala tala tolanda na elema oyo boyo tozonga nsima mwa elema oka moke boyoka ebala loyembo ibraton piana oyemba nzembo kala oraisonne mo papa Lutumba oraisonne mbala moko madilu système oraisonne mbala moko avie na biso ya kala nobi ete mwambalo ana art mwambalo manzambe mapoza kopoza vraiment ba art ebele kati na ye tabokeba tabokeba tolanda na tozonga nsima Eu
nyonso to ozalaki branche otukolanda ndenge nini ebalo ya loyembo Ibraton Piana ya lembuzi océan de la rumba congolaise ndenge aza kopalola nzembo ya papa wemba papa wemba papa wemba papa wemba nostalgie toujours ezalaka toujours vraiment ntango ozoyoka nzembo ya papa wemba vraiment esala biso mwa bien na kati ya banzoto na biso mwa fierté ya musique na biso ya Congo ya mboka oyo soki lelo oyo tozomona ba musiciens na biso bazosala ba fierté ya ba musiciens ebele oyo déjà bakufa topesaka toujours tobetaka maboko totika barando totika bainfitité mo bezanga mutuna makolo po eportele biso eloko te pe eportele pe ba musiciens yango eloko moko te wana bino nso tobouti kolanda ndenge nini ebalo ya loyembo Ibraton Piana ndenge azopalola yango vraiment azopalola yango siko boyebisanga siko mutu aboye vraiment bokokanisi na nani baebele te na ba musicien baebele te o masoka fanta bando yima banzimbo akala ofan mokangi misu moko obuli papa wemba ti toko fongoli misu ne bomoni ezande yale Ibraton Piana ça to balobaka mboka na biso Congo eza pays moko eza riche na nyonso ta mama botaka mwana na ye ayebaka te ke un jour mwana ozala boye mais avec le temps tango mwana okola aotala tala mwana no mwana nga oyo akozala boye mais ndenge aza boye te il faut nakende na destine oyo po akende kosimba objectif ya eloko oyo azolinga po lelo akoma eya biso toloba mingi te biso kande musala toloba mingi te biso kande musala sa musala matro toza biso wana te ke o basalaki bazongisaki bakendaki te sala nde musala kandi musala toloba mingi te bino nyonso tu bolingaka rumba congolaise bino nyonso tu bolinga contre maîtresse boye bango déjà ki bobongama biso tobimisaka les 12 na 12 heures les 12 na 12 heures ce n'est pas sorcier deuxième volume les 12 na 12 heures la première volume bomona ba sokoko bomona ba balanga bomona ba 30 juin boyoka banzembo bosepela ba titres ebele bosepela nango elelisa batu boyoka banzembo ba Victor Bosoku boyoka banzembo ba Tosha Mvumi tango oyoka nzembo wana te totika ton na ton totika ton na ton totika babilobela nga loba yango naloba yango bino bato bofanda wana kutu kinganya na nde eza na kutu aza na ne kutu boye yaya olobaka po batia bino kao po bayebake yo mutu mo bozalaka na presse nyonso naloba mutu omeka na ebala loyembo akutananga msuta boloba na bino na sima mokongo na nga na yoka bino te mpe pepe ya musicien boza na bango wana pe bayebi na bango mpe lo te tomona yango ti po oyeba musicien bien kitoko makasi mwana mosala azosala oyeba ngo ndeni tokende wana matanga oui matanga mwa musicien mwa akufi siko musicien bomata likolo boyemba siko fufu na fufu studio ezobongisa bino mais osenti ke ebaloyemba mati bato babeti maboko bagomoganga yale nana ayembi kutu te Michael Jackson nana ayembi kutu te yango bato balobaka balingaka kaka bongo kaka ndenge aza kaka bongo nzambe asala mystique
bato balinga m susu alinga te ah ndenge aza kutu boye eloko boye koma eloko wana ekoma te bomeka kobebisa bareputation ne partout asalaki azongisaki eloko te yaloba te ntango aloba aningisa mokili yaloba na ye tatalaka na misu bobenga bofinga boloba ba n'importe quoi yaloba te biso toloba te biso nde musala tosala nde musala tosala musala tosala musala bato nyonso bolingaka rumba congolaise bino bato bolingaka ebala loyembo bino bato bolingaka Ibraton Piana aza wana mpona bino studio déjà comme deya na suka parce que totika deya mikolo ya kokonte lelo toa déjà le 20 je crois mikolo etikali ya kokonte mpo tokóma le 12 na 12 heures 15e volume abonné la biso Cynthia Bombo TV abonné la biso bosabone biso tofinga te ata bofingi na commentaire boluba n'importe quoi biso tofinga te biso tosalaka musala torepeta musika te baye nyonso baza na posa ya komona ebalo ya loyembo na répétition oza na posa okuta no yo moko mona ndenge ni répétition pasaka toza na kabinda wangata chez mama Véronique de toza wana boya bokomona musala eza kitoko makambo nyonso tu eza kitoko tolinga bino tellement trop tosepela na bino mingi tobike bino pe bolinga biso mingi ba commentaire ezaka kitoko mingi vraiment merci na la patrona babiye moko le grand contre maîtresse de Ibraton Piana ya Lembuzi la patronne Cynthia Bombo des grands contre-maîtresse à Makila et à 100 contre-maîtresse de Ibraton Piana Cynthia Bombo, je te salue la patronne pourquoi pas aussi club des contre-maîtresses de Ibraton Piana soutient toujours y aller à 100%. Club des contre-maîtresses. Là, je vois état-major de Ibraton Piana. Et merci beaucoup na Mado Ligodi, de Quai de Ritipantou. Et pourquoi pas, là, je vois Ashley Ligodi. Et merci beaucoup na Julien Botalatala, les grands Jiken. Jiken, bah, Julien Botalatala, Tala, les loyo, bah, mi kiliste solo. Aki okuta matika songo, bah, bizalaka toujours kabon mi kiliste solo. Et merci beaucoup na Baligodi surtout. Et pourquoi pas aussi là je vois encore Hervé le Panadio y Hervé. Et pourquoi pas Eve Dianza, je te salue. Et merci na babonné na biso tolinga bino mingi vous s'abonner massivement. Rumba ezaka moko. Rumba ezaka moko, tozala toujours prête. Il y a qu'à recevoir deuxième volume, ce n'est pas sorti deuxième volume. Les 12 na 12 heures, tozala wana, to sepela, to bina, banzemba kitoko oyo eko te ya biso ezo fortifier biso toujours na makambo ba famille pe na makambo ya bolingo et bala loyembo Ibraton Piana. Bon week-end à toi mon boss, hein? Bon week-end à toi. Y'a Lembuzi, là je vois Taboche les perques du gilet noir. Et pourquoi pas ces jours qu'on a acheté sali, vous a presque vraiment ébélé vraiment. Na Lingibino ébélé Mbonzo centre-ville. Merci beaucoup et bye à la prochaine.